Mbote bisika ezomi bino banso lelo tozali mardi le 21 février 2023. Na souci ya ko informer bino malgré tozana plateau na biso te tosala ki moi déplacement. Lelo soustoyer na info na biso journal télévisé alinga la tomboka silika soko fâché soko daso ya sala biso lokote. Ko hésiter te ko s'abonner na page na biso na ba chaîne na biso YouTube nyonso o esengeli. Tokei na basango na biso bandeko ya poto tosengi na bino bandeko bola kisaka bana na bino kolobaka lingala. Botangisaka bango lingala ta bozana ba poto parce que za langue na biso botika ba complexe na bino bolanda reportage oyo. Totika complexe ya langue française o bana nga balobaka français balobaka français totangisa bango botangi lingala. Bozwa exemple ya bano na poto mais bako tangisa bango lingala yoka. Mais ceux qui bino, oh mes enfants, guinontent la langue Molière, c'est bien manipulé la langue française. Qu'est-ce que c'est ce McDowell, 1000 milliards de 1000 s'abonnent. Bah complexe, bino bah congolais, la mala chouka bolo bisaka ba français, balo balo lingala. Boki. Bolanda reportage oyo bandeko na biso likolo ya kolinga kokende États-Unis ko kima nzala ya Congo to pasi ya Congo bazo kende Paraguay bakoti Nicaragua Mexique kino bakoma na États-Unis quelle souffrance bazo kutano ba biso bazo perdre ma vie likolo ya ba politicien miyibi ya Congo tolanda bandeko na biso likolo ya koluka kokende na poto po na ko survivre ba vivre vie moko ya malamu tala bango bazo kende bakoti Panama baleki Nicaragua baeti Mexique po ba survivre ba comme na États-Unis tout ça il faut tirer biso ba africain et attirer biso mayele parce que nyonso soki tozo souffrir le peuple zo souffrir ils en a battu ne bazo komisa biso boy ba dirigeant otozo tchana bamboka nde bango bazo sala boy yo imaginez muto azo yiba yo vie tina 3e 4e génération na yo mais aye lisusu kaka yo wana ozo apodi ozo betele maboko po tiae po ba yibo lisusu ti 8e génération to 10e génération tozwa mayele tokola cette fois-ci il faut toloba non non aux voleurs na Congo non aux aventuriers na Congo donc il faut que telema ko boycotter bango ko barrer bango nzela cette fois-ci talande bande kwazo suboyo ka ba congolais congolaises elles sont blessées aux jambes le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées bande ko na biso ba congolais bo kande ba loba seul dans la jungle on nous avait déjà prévenu que c'était dangereux. Le bébé, comment est-ce qu'il va faire? Mais il a besoin d'allaiter, il ne peut pas. Nyonso oyo ezaka gouvernement na biso so il le biso ba congolais to zaboy ba bazo mikolo yo il faut que keba soko moni mibali batambolaka ba mibali to basi batambolaka ba mibali keba tam susu mibali ba da mwasna mobile tam supe basi wana ba da mwasna mobile bolanda audit manzaka mankoi na Sara Solo ba bengani bango na maison mère likolo bakomi mibali na mwasi basi bakomi mobile na mwasi bolanda reportage botika misala mabe mikolo yo o mwasi na ngazala kana kamada mwasi yango na bangaka te o te mobile na ngazala kana kamana mobile yango na bangaka te mbanda na yo pa kozala kamarada mwasi na yo to kamarada mobile no mobile me akomi mbanda na yo ba oyo bozomona Odile Manzaka Mankoi na Sara Solo ba uti ko benga na bango na maison mère po bazali mwasi na mobile me baza basi toza le seul pays na monde oyo biso to soutenaka miyibi to pesaka bango ba voix polobi ba kamba biso ba comme ba député to ba comme ba président na mboka botala muto ayiba bino plus de 300 millions azolia azoseka biso bolanda reportage oyo po awa to koloba be vérité po ato tomboki ato siliki okosala eloko ti tomboka na ndongo lengi tolanda. Le seul pays au monde où miyibi bazalaka na crédibilité ezaka ka Congo ko kamwe
mutu ayiba mbongo ya 100 jours mais botala nde bazolia bazoseka biso bakongolais balobi boza eloko te tala ye kuna azosakana na mbongo azokende kosomba bambisi asakana na mbongo ayiba bino plus de 300 millions bato abwende bokoyemba bango bozobwaka bango bamabanga mokolo nini congolais okoma responsable bato abwe bazomérite kolapide bango mabanga kobengana bango na République démocratique du Congo botomboka bolamu